natalaki montre na calendrier. Montre na calendrier zaki na heure, montre na heure, calendrier zaki na jour. Ce qu'on a tali un jour on kokaki. On a ngai nzuluki tade kwaku église kuluma bolingo esielu mukisiu. Fabusa waki ngambala. Vrai ou faux batu baota la biso babi tade de Montikile. Ba recruter kai na wenge pour remplacer voix ya Emile alias. C'est faux. Et donc on a yemba qui fallait pour pas parce que c'est pas là une mélodie ou une belle mélodie. À part ça, on a apprécié à qui. C'était très bien monté que l'équipe. Oh mais ça l'a nini. Batbani va comprendre. Il fallait azana moto. Personne de fallait. Je lui salue là où il est. Mama bioche. Azana moto. Faire ego là azana moto. Donc si quoi estime ma moto na moto. Mais faire au pessimbo d'été. Je salue, ça ne dérange pas parce que nous va continuer ma salutation au Téboué. Vraiment. Naibité ba misu natalité bamba atangelanga. Diego Milito abeti acoustique. Natalité. Faire ego la beti acoustique. Abeti ngana moni a été. Monité. À part yo, namoni Karine Mokonzi abeti acoustique. Namoni acoustique na été. Namoni acoustique na été. Neti ya faire ego les acoustiques. Il y a Cabo ces acoustiques parce que pour ne pas tout ça bande on a so tanga ki bazango baza artiste bango baza artiste de carrière té na so ma carrière oh bango basala ki essayer de faire la musique de konanga en sur le solo c'est bien ndenge côté na biso ma sœur Karine Mokonzi c'est très bien basali sko ndenge mon affaire na Cabo c'est il fallait bo manga na mbelito pe na poison obominga na absence noé Likolendima boumbu na sapatu na mbeto ezwa liberté. Liberté trahir kora ba sorti nanga. Na banzaki courage ez absence kobanga na mikosaki. Dommage chéri nanga lela ne bayuma e. Ebongi na zalata fulu. Oyo ndako nyonso eboyaka kasi bazalaka na fulu na ndako e. Chéro yebaka. Moto nyonso azalaka kaka na problème na ye. Partout yoko kende yoko kuta kaka fulu. Pas problème belé Christian Biriki. Plus que oyanga. Olukeli ngaliwa bébé. Bololo ya kisi guérison mon beli chéri. Guérison nanga wapi yo privé nga sentiment. Soso na pasi nazali kobokola mokola feti ye. Batile motema na nateo motema. Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Sarah Tola TV. Je suis Sarah Tola, votre animatrice des émissions en ligne. Dans notre émission Station des Stars, aujourd'hui je vais recevoir pour vous notre artiste, un grand artiste de notre pays, au nom de Tade de Montikile, ex-musicien Yawenge Musica Maison Mère de Wéranson. Avec lui, on va essayer de parler de l'actualité, on va essayer de parler de son groupe ou son orchestre. Et Tourbe tapé ma solo et acoustique, pour babi ma solo acoustique, mikolo ndezo sa moi makelele. Déjà la caméra, la moni bongo Jonathan Bongania, n'a pas un grand merci. Et Fongo la biso caméra pour la présenter, invité nanga. J'ai dit déjà bonjour Tade de Monti. Bonjour Sarah Tola. Bonne santé. Kitoko madame. En tout cas, la professionnelle bisa Amélia Mweba motema Orlando Domingos ebsenga Sarah Tola question na ngai pa Tade kobosana te na kobosana ngote et héritier kia ba motema chéri opa bayi Sarah question wana ya mamba acoustique kobosana ngote Tade boni orchestre groupe d'accompagnement na ebité. Ouais, orchestre d'abord ça s'appelle ça s'intitule Feeling Combo nango. Donc tous on a biso bien quand en mode confinement, bon toujours les grands peuple. Mais ndeni batu ba loba trop. Eza na ngo émission polémique te mais batu ba loba trop abi ndeni Tade banda longwa wenge mais ti sikoyo bwera fula bino boko ko fula ba musicien na bino te point. Non, eloko za wana temps. Ngana ucholongwa il y a 2 ans ngoyo. Tant on embrasser carrière solo, okuta na mambo belé. Il y a les hauts et les bas. Dans mamso kuta na ngongo embrassant sika, là msusu entourage au Tchebato, là msusu bako sala nini. D'abord il faut sa promotion yanga moko. Mais na zoki au moins chance ya osala ba mission o ana o ba yemba na noter quelque part clip une chanson mais bango mon pe ba misala li promotion te. Donc ça ben là msusu berera ko très biché. Mais pourquoi pas biso so ba fongoler so motema par le roi de la forêt, to fongoler ba mission na biso te. Nada ko faire partie na bato balinga bato ba évoluer. Donc bah ça attend quoi. Aux enregistré aux en studio programme ya
orchestre na eza ndeni en entendant ba consommer nanu ba blog nyonso eza na plateforme ya nanu mais toza déjà na studio tozo préparer maxi single moko eza pe na 3 titres lisusu moi afro moko eza na kati na derumba donc kala te donc après ka ba déconfinement tozo banda na bi ba ozongo déjà quoi. Merci beaucoup. Tozonga moi sima mukie Tade de Montikile tozongi na moi wenge ndambo Tade olongwa wenge pwani montre na calendrier asara question ezonga rafo te oyebi ya ma solo to solo la neti ba bonne na nga Sarah Tola TV ya mbali boso na ya mbatade ya mbali boso na ya mbaye mais ya mbali boso te po ye venda za vie na nga ya kati donc vie na nga venda ya kati mais babi Sarah Tola soko ya mbitade zonga ne pe moi si mwana ki wenge wana penda pourquoi longa wenge nga na longa wenge pour natala yi montre na calendrier montre na calendrier zaki na heure montre na heure calendrier zaki na jour ce qu'on natali un jour ngo kokaki oyo kam ko anniversaire no ne sala ce koki bonabité mukolango koki nango na vai nanga donc bonga na vai ba relation nous entretenir na vientone na ba musicien mususu batikala kuna na wenge to ba obabakisama ouais tous vrai ba auto sola tous vrai na le roi de la forêt tous vrai to wela nini nga longo na kesa moi li gablo nanga il patika na plan na ye nga pe na évoluer muke donc na oza na problème jamais na le roi de la forêt. Comment na ba orchestre à l'époque to cha lelo te tozonga na ba époque na bino ba époque ba ya ba Ferregola comment na des orchestres le rôle à quartier latin à Kofi Olomide tozui susuna wenge musique à maison mère ya Weranson na des orchestres wana orchestre ni pene bana ko marqué o senti pena ke so wenge benda bae benda ke so pe quartier la te bae orchestre ni vraiment pour na yo à l'époque bando marqué na ba musicien na ebeteli na ba production na succès za orchestre na biso wenge musique à maison mère toujours wenge musique à maison mère bon wenge musique à maison mère na to chaka ko banda kaka intervention rapide ti yo na tana biso so itoye so bongami te okima donc c'est ça donc wenge musique à maison mère mais sikoyo lelo komona batu bakoma plus ko s'attacher na quartier latin na bino bana wenge bokoma plus ko s'attacher na bayaya quartier latin poani bayaya neti ndenge nini donc nakoloba nake na question ra tout droit mbamo babi la plupart ya bana wenge bokomi plus ko soutenir Fally Ipupa olie boza na sima ya nkale na bino ya grand frère na bino ene Ferregola problème ezala nini bato bani ba comprendre te Fally azana mutu personne de Fally je lui salue là où il est mama biosho aza mutu Ferregola aza mutu donc siko estime mutu na mutu mais faire opesi mbote te je salue ça ne dérange pas parce que na va continuer ba salutation on te beauté donc azana mutu na mutu azabe na fanatique na ye ako sepela pe na mutu mo peut-être ba dire na ngaka na télé et plaire pe mutu mo na ndako na koza na promo te na ni sona ngai quelque part na puyaki Fally Ipupa parce que ngoya wana na nzembo on a aimé na kusik si parce que ça raison voilà tete non na mamba ba orchestre te yo me mangana na acoustique veneza carrément ma bena bombeli okuna te donc nazara na problème te na mamutu eza ya musique congolaise asa la musique kitoko ngana apuyaka on se bien donc belle couleur na litoi auto asa la musique ne kitoko ngana sepela donc c'est ça kasi yango wana to ban ka pina na quartier latin te awa to lobela parce que so totali lelo to bi totali lelo na génération lelo na quartier latin na wenge musique à maison mère neti na quartier la na wenge musique à maison mère po yo oza descendant ya vientone so to bi total lelo ba nkale na bino ba bima ba osa la fierté ya wenge on va parler de qui on va parler de qui neti bankale Ferré osa la fierté ya wenge mabete Fabregas Ngamoko héritier déplique donc on attend ka nanu ba wana e ba eboa batutu o mututu ba robinho mututu azana kwa na osala fierté wenge tiens voilà mais so to bito tala pe na ba orchestre tout ya Congo siko na 5-6 ba orchestre tout
orchestre ne bimisi ba grand chanteur ba grand musicien o bazo évoluer mieux lelo. Pour nous, ça n'engage que moi, on a musique à maison mère. Pour nous, ça n'engage que musique à maison mère. Parce que musique à maison mère, n'attend surtout biso de kota avant qu'à foule la trate. Biso tout donc en tout cas le roi de la forêt misa pena ba chanteur. On a pena bana wenge tout parce que pena temps ya koyemba. To yebi pena bandingiste quoi pour tout le bagage bato abeta ba kungiste bato ba yemba pena wenge musique à maison mère. Merci beaucoup Tade de Montikile. Tade tokota mwa muke na mambo etali ba acoustique o ebetami. Toyebi ke yo po beti acoustique, félicitations déjà. Te non tangelo. Oyo ezab na karama beto koti. Oh, mabe poani. Ata yo ka. Da ba acoustique ebetami, belé et tant que musicien, yo kokota non na kati ba acoustique wana kokota non ya yo te mais na ba acoustique oyo tali déjà. Acoustique nino e convaincre que ba tutu ba beti bien mais on vandi peno bi kete. Baby qui abeti abeti. Ba acoustique o betami. Vraiment na habite ba misu natalité bamba atangela ngai. Diego Milito abeti acoustique. Natalité Ferrego la beti acoustique. Abeti ngana moni a été. Monité. À part yo na moni Karine Mokonzi abeti acoustique. Na moni acoustique na été. Abeti acoustique. Na moni acoustique na été. Donc c'est que yo acoustique hôtel net n'a pas un hôtel net acoustique. Ngai na ko lobela par rapport à quoi? Faut tout expliquer bato. Natala ki na question mais na lingi na yo lo bara acoustique oyo tali. Onga Natali nazu pena tanta ba acoustique. Est-ce que expliquer bato ba otala biso parce que yo pendo za alanga oko expliquer bato ba otala biso o acoustique eza nini? Et puis acoustique eza nini? Na ba norme ya robete l'acoustique. Acoustique eza d'abord place où eza confiné. Place où eza confiné. Na éviter peut-être na ko bat ba komona ndenge mo boy fona tala pe ya Diego, na tala pe batum susu ceux qui eza na ba norme parce que na 8 ans otala ngote. Place où eza confiné au capena que c'est du live. Confiné dans place où on est parler salle parler au kangama eza acoustique donc acoustique eza da problème il y a son place son eza là son eza acoustique donc son eza bimate libanda donc là son eza libanda pour ça likambo déjà bat basala na talaki exemple net nga modèle nazwa ki acoustique ya Papa Wemba abeta na TV5 tant on a moni pena que parce que Papa Wemba net na TV5 so bide acoustique na TV5 donc eza pena ba minele ba bi respecter mot wana parce que eza pena en français. Donc eza place au son eza confiné. Donc nga zwa ki modèle ya acoustique ya Papa Wemba ndomo na sala ebongo. Yango na. Donc siko yo tala style ya Papa Wemba mais siko o expliquer bato ba otala biso. Homme acoustique eza nini? Homme eza d'un mot anglais. Donc ndako. Donc obeti acoustique par rapport bon ba pesi homme acoustique par rapport eza na ndaku osali acoustique na place eza son eza confiné. Donc homme acoustique. Donc là où tu es à la maison, place où son est confiné. Donc tu as fait du live. Vous comprenez? Donc ils appellent que direct voyez du live aux hommes qui étaient à exprimer côté studio T. Donc côté studio T, ils ont live au Betty donc ça na voix non naturel, tout naturel, les 8 ans on voit mixage T, 8 ans on voit gonflement T, les 8 ans on boit kabama bangala dessus T. Donc c'est ça. Aux en relation ni na fali pour pas. Artiste congolais, c'est tout. C'est rigolo. Artiste congolais. Vrai ou faux, bato ba otala biso babi Tade de Montikile ba recruter ka na wenge pour remplacer voix ya Emile Alias. C'est faux. Parce que Emile Alias a longwa te. Ngana wenge na zara na place te. Ngana wenge na ya étant que parce que bato bazwaka bango na kuta déjà nakuta Nokolias bat bando ba de ténor balikolo Nokolias emba de ténor la cause aimba déjà likolo vient en envoi emba de likolo Adjani aimba déjà likolo héritier aimba déjà likolo Kabose aimba déjà pe balikolo ba première fois ba toucher ba note na msusu nani TK aimba pe balikolo donc déjà pour nas TK 6 wana to baxi plus Kojak
donc 7 nga na ki lokwa 8e moto ba rozwa ngai 8e mois parce que na ma place anani donc ngai ne na sala effort ya ko luka mi ko s'imposer par rapport ya tant na moni parce que le roi de la phrase na système mo boye so ba mission ba longwe a remplacer ka ba forme ba voix wana ya bato ba longaka donc bato ba longwa ki ezali lokola neti ya Jackie JDT na Mabiala JDT Mabiala J3 azaki déjà wana na Ferry so koja kano emba pour na Ferry Cappuccino ayaki pour na nani ya Jackie parce que ngana ayaki pour na nani bato na so bazalaki ba donc bilongo kokaki ngasko na saki effort ya rozala tade de montikil par rapport que effort non sala ke bango tout nazaka caméléon donc soki mutazate na imba place na imba biloko bato nyonso donc soki na misala utile quoi parce que soki ya azanga répétition jour wana na misala utile o azangi répétition jour héritier azangi na misala utile Emel azangi Noroles azangi na misali utile la coste azangi na misali utile Adjana azangi na misali utile donc on a tout donné ça la kaka ba utilité nanga par rapport na s'imposer ti et comment que tant Noroles a accueilli ndesiko lokwa na facilité ya ko percer ba biloko mususu na octave alikolo nde nazwaki ko interpréter biloko na facilité c'était ça. Merci beaucoup Tade na réponse na yo. Oncle Oscar Leta na Mushinda, oncle nanga, aipisinga bisara tola. Tuna Tade, est-ce que c'est possible un jour bango tuo babima na wenge bako sangana te ke basale loro moko boye. Donc batutu ba misie to balongwa na wenge bo sangani penda, bo sali force bo sale loro na bino moko boye. Parce qu'apparemment orchestre musondié ba koma olinga ba panza ba na wenge. Nde ezalaka ke batakoto na batakoto yo bakoma okota fiti bazui musicien wenge bazui koto netka basa bino mwa barando. Mais est-ce que beaucoup sangana te un jour bosa le loro mo boye bo beti pena ndika mwa makasi bino nyonso? Est-ce que c'est possible? Te si pas pour ninte si hello rien n'est impossible so ba sangani ba yokani et ça la difficulté te mais c'est ngasko ba moyen moto a rocha ba moyen. Moi je suis partant déjà parce que na linga place au bat basanganaka donc je suis partant. Boule acoustique ya kindeni otalaika papa wemba to omoneka confinement okotika pe ba meloma na bonne musique boité ça mwelo non pe boule acoustique yaki par rapport que ya ba baninga ne ba senga makanicien baninga kalende to vani pe bona pale to ko boule lo mo to ko sana ndenga pale na uti otala siko eloko mo beleka na RFI ba sala commémorer mémoire ya tabulay na RFI ba oyemba biso to ko sa eloko mo ka boiti siko na minto ko senga biso ni bon to sani to beta ngana na pale to décorer et pour autant ezala ipena na mutu te ba masaka ba pesi boule mais to sala ki on to sipe ba matériel côté to pesi par rapport lokola voix nde yango nde bat bazaka nango posa koko sepela nga beauté mais voix nanga so eza agréable à l'oreille donc ekota donc c'était par rapport à ça. Batu mususu balandaki acoustique na yo bana winge pe kaka biso zarawana lora basungi to yo après to eto format en question. Oh non Tade il fallait pas yemba soki fali tout ça là Tade za mwana wenge eza kobungisa esprit ya wenge. Sinon, il fallait peut-être oui, Mbabanzembo ya papa Hervé, to dédicace ta papa Hervé. Na ebité wenge ngo ezara komba wenge lakisi mutema mabe to wenge elakisi eloko moko bobo ba pesa ngo forme moko ya mabe parce que mo mukolo wenga ngalo ba bolingi nzambe te moto alingi nzambe a ozalande ni nzamba za moto a 500 moto akabola te quelque soit Ferregola que soit Fali Poupa ngaza mission nani ya mutute wa kopesa nga ba ordre to bato bazoloba nga na do dépendre na nani o coup de fouet na simana na dépendre aka na wera tati siko kuta oyebisa nga te ke Tade yemba intelté et donc na yemba ki Fali Poupa parce que na sepela na mélodie wana belle mélodie à part ça na apprécié qui c'était très bien au moins que l'équipe est bien Tade ata dédicace te ya nkale na bino wenge au moins nga kutu ozotu nanga bakomba batu nazo répondre batu mususu otuni banota kombo nanga 3 fois d'insistance akobeto mbata aussi les kalam sabwaki micro neti biso to zalate na mokili
Vraiment. Il faut kaka ezala bango moko boye. Musique ezate et vanda moko boye. Nga na sepela lelo nazomona ba innocent bazali, nazomona ba gaze parce que tondo kutana ba innocent na Goma, azana ba respect mo bo ando pesa biso. Ba gaze to kutana azana ba respect mo pesa. Lelo yo pour commencer à monter, il a percé. Il a percé à évoluer à niveau mo boye. Au mon appel que gaze ça va. Hein? Pourquoi pas au beta maboko. Ce qu'il fallait à percer d'abord l'honneur tous on a étant que ba humain honneur ya Congo. Est-ce que faire ça la succès na mboka o? Vraiment. Ça la succès na mboka. Okutunga pe na on a salité. Siko eko kota ba polémique par rapport à quoi. Yokutu pe na boka ngate. Siko pourquoi nga na boka e? Pour nga pe na mutu lo kwa e. Mais fali pe na boka fait. Na boka ngate siko ya na lobit. Nga landika mélodie. Nga na landika mélodie aux belle couleur. Tellement que c'est bien. Mais babi pe ka bosse pe ka landi pe ka ma ka lokolo ngo wana ka ondie na ebité. Makamba ka bosse otuna ka bosse. Pourquoi ya landi lokolo wana? Mais yo landi no ka belle mélodie. Nga landi ka belle mélodie. Zai kitoko na koti ngo na mbe pe ka yemote na koti souve kester. Des fois biso balingaka ko reconnaître mutu so kazate. So mutazate ndo komi ko reconnaître ou bien so ozana ba ranking na bino intel ba solarate bolibo koti sa batnyonso nga na wenge tina zana wenge na zana na ranking na mutu te na kota ba guerre ba tuté bi kota pour na no luka makambo te parce que biso tona ba mitema mongo boye yo kota langa bo lobi ke pesinga oyo ko kanisa mettons to zala bo monto ane so no bi ke moto azaka ne boye donc na la pena humain mutu donc homme na grand H ba capacité nyonso mutu azalaka nango tanke mobali naza lâcheté donc naza pena bongo o za sentiment nanga nazu pe na contrôle sentiment on peut ça bien na sala ngo boy et elenga so tali kutu un pro les impro et elenga na écoute lo avec king kesser susu il faut nemba ka fali so lem so akufi ou bien nemba mutu mo obligé nemba ba papa pepe calé baza ba tuto ba kufa peut-être ba mission na ba mo lem so bazo ipé temps yemba bango te j'ai chanté le roi de la forêt dès son vivant Azawana vivant, on est là-bas, aimons-nous vivants. Au coup, tu as la salaki, et ça peut-être que le roi de la forêt, tu as mis tout le monde, t'as des montiquilles. En tout cas, vraiment, il y a un gagné sur Balongwa Wenge. Quel que soit Gandra, Bolingwa, Yebi Ninga, Noling, la Batuna, Batuna, Yemora Yebi. Qu'est-ce que Zalanga, Ezalintel, Naeko flatté, il Azaki pété, Ayebi pété, avant Nanda Kune, Mutumo, Boazaï, Panaya, Longwa, Bandiko Yembaye, Ayembi, Alobi, Babianaye. Na bomoina ye boazo tala ye moka omona mais no bomoina tanga za azate envie ya kufi na cercueil vieux bi lisusu tango lobaka na ngai vieux non je fais ça na vivant na ye eza eloko peut-être ako sepela nango na ba fanatique o bazana na mutu lemso eloko musu na mutu par rapport à tade so mutalongo na orchestre et comme problème non nga longwa ngai na lingi na longwa na ngai na longwa na nga pourtant na kota na nga donc mutayembela nga na winga zate. Peu mouton a que salé langa boyazate donc parce que quand ça brûle chez moi on a mon mouton un extincteur à tout bon donc je fais l'effort ma moi brûler pendant na capacité bon moto na opélis donc si ça brûle tant pis. Merci beaucoup Tade et remarque nini oko salato monaka ya mabe na monde musical. La jalousie na hypocrisie. Jalousie na hypocrisie. Et conseil ni no ko pesa na ba musicien oyo ba ozwatan ya Rolanda tam so émission nanga. Conseil étant que nous les artistes to baké to kitato mata. Ata na sali effort némono comme le roi de la forêt. Vraiment. Donc ata soki nazuba mbongo ebele ya koleka ye mais nakokomaka le roi de la forêt. Donc ata au sali ndenge nyonso le roi de la forêt akokomaka tadete. Donc mutu akokomaka yote zala yo. Contente-toi na ozanango. Monde musical est bizarre. Tota mon facteur chance na batna batane bazulaka. Azui bravo. Azui te coup de chapeau. Tu veux aider, aide. Tu veux pas aider, tu laisses. Donc c'est comme ça nenga na mena vie nanga soki eza pe baninga so bako portant on a vie et au sala bango pe base à la grand parce que nga pour me critiquer il faut de loin pas de près parce que je peux pas natana mutute azwaka facilitatique apporte moi pour les gens qui entrent facilement pour déconner donc couper nanga otoba resuki langa na ndako nanga
j'ai peut-être la volonté d'aller quelque part chez un ami, mon koboye, on a apporter un conseil. Mais d'aller là-bas pour apporter un conseil, ça devient maintenant tout un problème. Ou bien chez un grand quelconque. Et comme il problème. Tout le monde a l'autre. Azagi pire petit, il y a vieux mon koboye. Après, il y a un avion, il y a bébani. Bah, comme il y a un fingana. Eh, lobby nango babongisi. Eh, nini. Parce que biso étant netinga. Je parle que plus de moi, pardon. Ce n'est pas l'orgueil, mais être humain, donc conscient. Donc, voilà. Nako permettre de na sa relation mon ko na présent JB Piana na sa relation mon na présent Kofi Olomide na sa relation mon ko na bateau tous na bango bien pour lobby na regretter ou bien pour lobby bango ba regretter donc na chaka ka ba limite so na bi ke Sarah to la linga excusez madame na simba ebo été donc na respect na nga na permettre de na simba Sarah pour tous années bien. Donc quand tu me poses des questions na moni na répondre te pour tous années bien obligé ah le ko boy répondre bon on passe. C'est comme ça la compréhension donc on a moment difficile ou bien mauvais souvenir ni okutai nango bando bandi carrière musicale na belé vraiment belé mais ebikaka nini o regretter na zalaka ndé na yemba disque témoignage té regret na zalaka ndé na yemba disque témoignage té regret na ngona ba bon souvenir ebele pe lisusu et surtout na wenge surtout na wenge na zoa chance ya oza d'abord pembe na le roi de la forêt deuxième chance nga ya rocha viba tant nyonso na sana na zela tant ebele na chanzembu pe eyaki kokokisama ba bon souvenir ya obeta ba grande salle o na zoa pembe occasion donc presque ba tant na kota na zanga ba salle mususu mais ba salle tesanga magi ya minene ils arrivent à venir à Moutougo, à l'Isolo. On a participé à Stade de France, deux fois Zénith, festival, on a biso 3, on a hérité le roi de la forêt, on a musicien, on a Finks, on a Stavelo, donc et ça là on a plaisir, on a conseil, on a le roi de la forêt, téléma awa, on a télémi awa. Hein? Donc, micro, les rois, JB Piana téléma, micro, Ferrego la téléma, micro, héritier, Watana ba téléma, micro, on a téléma. Parce que, Missus sur le téléma, on a retard, ils ont compté. Donc, il fallait oser. Parce que, tout ça, il y a une guerre d'esprit, force. Les gens peuvent parler à la télé. Aïe, grimace. Mais à la fin des comptes, c'est la fin qui justifie tout. Donc, tellement que. Un tigre qui proclame pas sa tigrinitude. Un tigre qui proclame pas sa tigrinitude et il saute sur la proie et les dévore. Ce qui est dit, c'est que Sédar Senghor a dit donc. Je ne suis pas quelqu'un qui crie dans Nyo Kassoir en Gangate. Et il a assuré so babeti so na wenge. Tade moko boye en tade moko zaso kineni. Parle on a respect parce que na profiter na baba moment où né nazate na vivant parce que les gens peuvent c'est venteux de ami lobeli oyaye mais mes frères sont mais tade oh tout balobeli mais tu l'as fait tu sais pas mais tu l'as fait ici au salangwa où ngeza qui pose à danger bataka boire kombo ya c'est bon ya machine papika call héritier Watanabe comme on a boire na wenge comme soni pour natanga ba auto zaina bango parce que tanga ba faire nga za na bango ti ba tanga ba comme oke ba animateur ba boaka bango mais bon parce que ezo sala bango na bato batala biso ba mona yango ne ki grand parce qu'on a c'est que pour être grand le quoi nga za moto tondolo nga ta lo ba nzeta mbila azela ba bwakela nga maite donc na ko taka muke mke so na tuti ka save na obota ta bobwaki maite to na tuti ka save na bina kokisa makambo ale moko bolingo na ngai nzuluki tade kwa ku église kuluma bolingo esielu mukisiu fabusa bwaki nga mbala moko tolongwe na wenge pour être grand il faut tchaba voiture na clip ya solo wana ben non c'est ka wenge kasi mama no za na wenge ba tchaka ka voiture héritier bataka voiture ya Céléo badando tcha bakar na bango pour natal sabatum comme ça babeta masola ba grand ba za paka un mot baké na ndemo par rapport il faut to kokanaté biso penda kokanaté ou bien tché voiture assez bonne
funa kokisa mambo pa libala innocent peya c'est les stars kaka kaka na clip to tellement ngopeli boso nango to telemiko qu'est-ce que je peux faire encore ta nzembo zo kanganga tant poubelle nzembo parmi ba chanson Ozbima na Flash Ingeta et la meilleure chanson par rapport à moi na par rapport à Bato na par rapport à Baninga na mission badana bandako bayebi baboyate et zoande ils a regret mususu pour moi et zo chance té o Baninga msu bazwa mais c'est la vie c'est la vie ils ont chance té que na kata CD orchestre nezara CD album net osombi album et orchestre osombi CD orchestre ya clip OK aux autres la rapper clip na facilité pas na yo ngazo facilité wana te mais na sala clip avant mais ekota na ngote par rapport à ne wenge tambolela mais nga na sala yango déjà mais nzamba sala façon que moi na tout na salota faveur eloko moko donc na ba mabange go telema et obeta maboko batu bayoka yango pe kana ndenge kendela ka moke mais soko kinzembo na ti le laisser la rater za lokwa ba dissertation eza pena introduction développement na yembela bisango ko ifalobo manga na mbelito pe na poison obominga na absence noe likolo ndima boumbu na sapatu na mbeto ezwa liberté liberté trahir kora ba sorti nanga na banzaki courage eza absence akobanga na mikosaki dommage chéri nanga lela ne bayuma ebongi nazala ta fulu oyo ndako nyonso eboyaka kasi bazalaka na fulu na ndako chéri oyebaka moto nyonso azalaka kaka na problème na ye partout yokokende yokokuta kaka fulu pa problème ebele Christian Biriki pliske oyanga olukeli ngaliwa bebe bololo ya kisi guérison mobeli chéri guérison nanga wapi oprive nga sentiment soso na pasi nazali kobokola mokola feti ye batele motema na natie yo motema donc ozomona ba message o banze momoza pena bon donc na éviter na lo premier vocal na wenge zakani maman eza l'amour est si bon que le miel lolenge nini nakoyeba Robert Basende na ngai na losamboto na bandoto maile mangama asilien à part na vocal moko ya publicité quoi on est pour na sko ba vocal to sana oenge yo motango vanda vocal ni omona ke vocal obina na sala ona vocal openza pona yo vocal ni pende sala openda ke vanda obite vocal openda na yemba presque ngaba vocal nga nyonso na yemba mais ils ont rappelé parmi yango mona moko polingaka monde na yoka pasi mais zo chance te jour yango tozara na studio marcade mais ozomona neti na yemba neti ndenge mo non mais pourquoi naza na poto bat muso ba profiter ko ba ki mantonga za ba problème na ninya mais comment est-ce que vous allez boy na yemba ngosko na regretaka ne mama na biso na yemba anga mama yebisaki nga na komanga nzambe na boyaka Adrienne alobaka nanga anga mama yebisaki nga na putain zaki tsundeni mama yebisaki nga na komanga nzambe na boyaka Adrienne alobaka nanga na komanga na bosani maloba muna chaka wana mama yebisaki nga na silisa kelasi na Adriana lobaka nanga na komanga nzambe na boyaka sepo nazala pembeni na yo papa chisupa na biso lelo tokomi wapi bebe shiko Christian Nyongondo Yolande Mayasi Jaji Kolama Matisse ande naimba vocal oyoyo na pas nyonso na olobela ngo le roi de la forêt indirectement nga ba bisenga vina bisenga na sisa na continue nga ba chinga na université na boyaka na sambela na ngata nini pona na yemba na chorale vraiment na ko kota mambo pona za rap mais na le roi de la forêt lelo tozo koma wapi donc na yemba na douleur moko bomen ezali nzemo na yemba ki na ezala na nzemo mo gratana mais ils ont chance parce que nzemo na epé amilongola ki basala ka ngopé publicité to salela ngopé clip té par rapport à moi et ça ba biloko e pour la rater quoi ça ba œuvre
Comment tu as un célibat dans le parce que na ba référence. Na jour pe na imba nzembo Elliot Bonobe salanga sous très bien. Retour interdit. Bazwa bakuya lo lango mingi batika. Ponini nga na tinga manga ye. Ba melana makila na bomwa na kutu bakabona. Donc banzembo na tout quoi. Merci beaucoup Tadé, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Et comment on a makambo nyonso tozoleka na musique ya lelo baclash kofinga na koswana message nini ape okopesa na bandeko no ba musicien na ba artiste plus to chaka pa musicien te ba artiste message ape ezaka kake to zalaini mutu na mutu a ki pe kwa na ye donc to chaka bolingo to bundela art parce que mutu abundela na pona ndako ya moninga azate donc to bundela plus art na respect mutuel c'est important to komi ba parents tozo kola mokili pezo ke na suka tout est vanité. Tout est vanité. Merci beaucoup Tadé. Il fallait expliquer par rapport à acoustique nous na tala ki ya batu ya bande koloba ki awa neto senga acoustique ya nani ba ndeko na biso mususu ba betaki au monde ka lo ce côté studio eza na so acoustique te et lo ce côté studio eza acoustique donc donc c'est que Diego Minuto a betaki acoustique. Donc on là donc moi ce que Diego a betaki acoustique coup de chapeau Diego donc ce côté studio donc Diego Minuto qui toko yokesa donc neti a fait rigoler les acoustiques te ya kabo ces acoustiques te parce que pour ne pas tout chabande on a so tanga ki bazango baza artiste bango baza artiste de carrière te na so ma carrière bango basala ki essayer de faire la musique ndeko nanga Hans Luzolo c'est bien ndeko côté na biso ma sœur Karine Mokonzi c'est très bien basali ce qu'on ndenge mon affaire na kabose bango basali yango za à peu près ndenge. Merci beaucoup Tadé to comme na suka émission na biso et tozala na moi rubrique na biso mo to lukato e ba pe ba instrument préféré ya ba artiste neti yo instrument préféré na yo musical les amis. Instrument préféré na la guitare. Banda na banda ba question ezala ka guitare ezala non na yo kata mutu taloba nango sente ka guitare. Guitare n'est-ce que vous voyez bapina ndelito. Sous expliquant bi guitare eza forme le quoi moi si ne pas soutenir ngo expliquant pourquoi la guitare. Mutu azandumba. Jean-Marc Abunda 520 giga ngai papi chungo na habité quoi maman. Bon linga guitare. Na linga guitare parce que guitare zelo na koli na perdre temps ala mngana tongo ba no la msabiso. Poto ba ke papa la moki. Donc guitare déjà toujours à l'indan d'amour déjà la moki déjà guitare désolé accompagner presque ti na kuma donc ti ce qu'on a ça na guitare tu mba rapper na guitare donc yango na pena 6 cordes. Merci beaucoup Tadé de Montikil et d'avoir respecté nos principes. Ba salutation to ba dédicace na banane. Je salue ya Willy Moucheni code mondial Vesinga Pakebo Venzeta Mbila ya Willy Moucheni. Je salue Patrick Mbinzo Mbanga Patrick Mbinzo Mbanga Sarato la vraiment Patrick Mbinzo Mbanga Patrick Mbinzo Mbanga Dieu de magie Patrick Mbinzo Mbanga Sarato la Papi Vantoto je salue Toussaint Baba place aux alliés ya yo ngwana na pesi Christian Mila directeur doré Bambote Patou Bombole balobi encre correcteur kitoko makasi na pesi mbote na Papi Chongo je salue Jonas et je salue les grands joueurs Dieu merci Mbokani Soulier d'or Shadrach Akolo Luyundama donc Limbombe ya yo ngwana Bambote ya batutu balinga Tadé de Montikil sans oublier Jean-Luc Koufi na Joël Koufi ya bino ngwana Raphaël Yongo pour na pesa kaka petite sœur na mbote Shirley Lumbu balula yebisa bango makambo na bango ezo kontete makambo na bango ezo kontete bazela likoso bazela kalate mamoto sala mingi ka ndelitoyi quoi. Merci beaucoup, je vous aime tous. Merci beaucoup Tadé, merci beaucoup à toi derrière la caméra Jonathan Bongania. En tout cas, le cardinal Nta
le cardinal Nsa ya yo ngwana pena cardinal Nsa place oza bambote no ngwana dans miroir de Bandal mbote no ngwana donc batutu. Des big salutations à toi, mon mari Diego Milito. Un grand merci à toi, Amélia Moueba Orlando Domingos. Un grand merci à toi, maman Michelina Azuka, boutique Michelina Store na Mushinda. Un grand merci à mon oncle Oscar Leta, hyper comptable. Un grand merci à Héritier qui a monté ma chérie Guy Roger Matondo. Pourquoi pas na baleine de la presse 4G News Télévision. Un grand merci na Batunios tout Bolinganga et surtout n'oubliez pas à liker cette vidéo et à partager cette vidéo. À la prochaine émission. Au revoir.